Pesanga mena. Amen. Nana posa mena tola. Amen. Pesanga mena wata. Amen. Kopianga mena koka. Amen. Pianga mena tembe. Amen. Même chéyo maboko na makambo tika sentiment kokufa pamba. My God, il y avait un jour la terre motomoko nsamba lebisaka bien la mena. Amen. Il y avait un jour solo là. Tu vas pas savoir mettre. Namoni formation à Kitoko Katuna. Surtout dans le bilan mémoire archéologie pastorale au Congo. Et c'est nous à la peine naï, natia maboko koko. Yoti melambo. Kasi buno ni amwe le kimbo. Nous avons mis sur ta bengi yo comme il faut na ndongo. Papa nzamba pamba. Olingi ba. Ofanda kanaba. Na yokata masolo na yo na ba témoignage. Na lobaka to sali pona mai to sali pona ba ninga. Na sabana mboka ba ko. Okokoka ko di témoigner te. Mais le lengi ba ti bazo témoigner na mboka o boga héritier wa kanabe moto na tembe. Temo yo sanango eza bata mokili te nzambe ne mukata ote. Oya ko telemela tembe na yo akosoma mabe. Papa so chete mena abimisa grand combat abokamu. Na émission vérité. Na bana na yo. So di koga na saladi te. Nito ko kitanga kanda na nyaka. Tuna papa. Oui. On a fait un monde d'église. Avant le matin, moi je correspond à un message à vous. Exemple. Au moment où on a rencontré comment la Bible. Frère, la Bible me dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais laisse-moi te dire, pour être riche, il faut d'abord béni. Alors quelqu'un qui est béni, et vous savez que nous avons l'obéné, mais là, ma bambola, la bien amène à bien. Alors, vous savez que la bambola. Maloba malabu pona yo ozala grâce ya prophétie zamba pambolo na prophétie namoni grâce prophétique likolo na yo kasi soko sui desa komosa ndeko na yo kaka siko na édition ndenge ozwa ndenge kozo reconnaître nazo pesa ye bim o nzamba pamolika bien amena bien amen Toza ba français te